lelo na mabondela wana lutendele ndenge na lubira kiango na tina mususte pamba te zali mboka na bisu malamu nde totonga yango bisu moko ndako wana tuzali kumona kamunene kuna na nsima eumili mwa mingi kasi lokola ezali kolakisa pauvreté na biso tokokotika yango ndenge wana te yango wana nabengi badirigant bajeteki ndenge tozalaka bajeune ndenge tozalaka na volonté po ate tosilisa ndako yango bamama batata matei mapesamanaka biso na papa docteur wanga tookaki awa tovandi ezali sika na biso ya kala banda 1948 nde esika boyo nde soko na ye na kati na zamba oyo navwandi mpo ate nameka nanu kosala méditation banda 54 nde na banda koloba na tata mayembo rien à faire il faut totunga ville ezalaki lokola ndoto mpo nini totunga ville awa pamba te namonaki ete sika oyo solo ezali esika moko kitoko solo etuni na matiti etuni na banzete ya ndenge na ndenge kasi likanisi moko ezalaki komema ngai awa soko na ye awa mama tikali na bilanga kuna ebe nga na ye kubwanda na ngai awa moi mobimba tokona kokotana kaka vers 17h po ate tojunga na Kinshasa lelo toti mbuka tomoni bandako sikasikao namoni ndako ya Nzambe awa oyo ndenge natelemi na yango te kasi oyo ya biso tokotonga awa nakanisi nakosenga na responsable ya faculté de théologie mokumela lisusu te na sanze koya soko na kozalaka na kati na Kinshasa tokoya kotia libanga mpo te totonga ndako ya Nzambe tokokoteka faculté na biso ndenge boyo te ndenge nga namoni ndako ya Nzambe kitoko awa ifo totonga yango nga na kolingaka soko tomoni eloko malamu nde toconcrétise yango bana na ngai bazali mbongo eza na biso te kasi bajeune bazali badirigant na biso bazali bajeteki na biso bazali bapied gauche bazali biso banso totondi awa boni tokoka soko tokoka te malamu nde toconcrétise volonté ya tata Nzambe na nkolo yesu mosantu donc tosengi na mamotambolisa faculté et que le mois prochain soko na azali na mobembo te tokoya kotia libanga totia libanga mpo totuzonga ndako ya Nzambe tokotika yango lisusu ndenge boyo te nde etikala pwelele ndenge nalobaki mbuka oyo ifo ezala mbuka kitoko mayele solo bozali koyizwa kasi nga nalingi mayele ebombani na nzete te me ebombani na mutu ndenge mayele mabombani na mutu mutu yango azali composé njutu mpe na molimo donc ekoki na biso tovandaka na mboka oyo ya lutendele tomeka nano komibongisa ezali esika moko solo tokoki kozwa baavantage ebele ndenge nalobaki nakanisi soko nakozala awa tokosala soirée spirituelle awa na poko yonso bokomona ngai awa naye kosala soirée bozali kozwa bacours c'est très important me malamu nde tozala solo esika oyo Nzambe asi apesi biso nde tobongisi yango
musuni kaka na biso kitoko kasi malamu nde toyosala mpe na tank ndenge namoni kuna 24 000 litres eza na tank wana mpona kosukola nzoto mpona komela ebongo tank oyo ya molimo yango tobombi yango wapi yango ezali nzambe asi abongisaki yango banda kala donc batata bamotambolisi ya faculté de théologie mama mademoiselle Marie-Louise Martin yo mpe omi mingi na Zaire osi okoki kaka lingala donc ndenge ovandi na ngai mpe mingi na lotel avandi na yo mama voilà asseyez-vous on n'avait pas encore on doit toujours parler en français. Nous allons commencer à construire notre temple le plus rapidement possible pour que, avant votre retour en Europe plus tard, si le bon Dieu le voudra que ce soit ainsi, et que vous ayez assisté à l'inauguration du temple que nous devons construire ici pour adorer notre Dieu, parce que c'est un point idéal. Donc, vous êtes avertis, si je suis ici le mois prochain, je viendrai poser la première pierre. Et si je suis absent, ce n'est qu'une partie remise, ça se fera le mois prochain, et mois de mars. Je tiens beaucoup à ça. Nous devons avoir un temple construit avec nos mains. Le temple construit avec les mains de Dieu, c'est déjà là. Il est vivant, mais il n'y a pas moyen de le voir. Pourquoi? Parce que le bon Dieu nous a caché quelque chose. Donc, vous êtes avertis, franchement, nous devons nous dépêcher pour la fabrication de briques, parce que je voudrais que ce soit en briques cuites. Pourquoi en briques cuites? Parce que ça présente une beauté. Et je pense que vous êtes un peu resté très longtemps en Europe, vous avez vu que les beaux bâtiments sont construits presque en briques cuites. Ça coûte simplement la volonté. Selon la faculté de théologie, doit avoir son temple. Parce que le tendré doit être appelé à jouer un grand rôle. Nous aurons à recevoir beaucoup de gens. Et les gens de toutes les couches du monde. Nous avons connu un début et je pense bien que nous devons aller de l'avant. Sinon vous êtes avertis, maman Marie-Louise Martin, vous êtes avertis. Il nous faut un temple ici. Alors ce soir, je vous en prie. Quand c'est la théologie, va s'appeler les côté. Ou on va bêter qui m'a beau côté. C'est très éloquent comme langage. Ba papa, ba maman, nakanisi mutu. Azali nani, tokolobaka yango, azali nzambe. Mutu, azali nani, azali nzambe. Mingi tokondimaka te. Kasi mutu solo, azali nzambe. Tambate makambo tokosalaka dans mosusu kokanisa mais ce n'est pas possible que likambo oyo esalama na motu kasi moto asali yango ndenge tokomonaka baavion solo mayele na biso makei soko otali ndenge avion ezali kokende makanisi na yo mamemi yo mosika ndenge nini mutu akokosalela kamba ndenge boye tokomona kamba ndeke bazali kotambola na likolo kasi ajouter quelque chose na bondeke na bango moyen te
to kamati par exemple lion azali nyama makasi mais ndako oyo akutelaka na bancetre na ye bele yango wana agogo modifie ndako na ye te ndenge wana kaka ndako na ye ezalaka to kamati bamwano ndenge tuza kooka kabatiaka bandako na bango kona likolo na mbila me bakobongo na ndenge mosusu te ndenge kende kotala esika mosusu bongo akopie po ate aya kosala ndako ya ndenge wana moyi te mwa ndeke moko oyo ezalaka na kati na zamba ya tiaka ndako na ye kitoko mpenza soko otali yango vraiment na kati la haute luxe kasi po ate ya bongo na mpe ndenge mosusu moyi te kasi muntu ebie mutu akobongola lelo amoni boye alelo be alingi yango mosusu te ala bongola ndenge mosusu tala bamode akolata babilamba kasi na lion moye te po te bongola elamba na ye ubie uniforme na ye moye te ndenge wana kaka ndenge nzambe asalaka ye donc différence ezali ndenge tookalaki tata wanga alobi tata wana azalaki solo administrateur de territoire soko azali kongalawa ayayayayaya otali ye kaka malami bale surtout soko otali mwasi na ye ale fimbo pana konyokola kaka muntu mwindu lelo azali surveiller papa administrateur de territoire aye soko kitoko azalaki na yango porque ezalaki elamba na ye te mpasi batata e tokomonaka bato mindele ebele na kisasa bango bazali na bango mondele te mokolo mosusu papa kolutu alongwaki na mayombe mpo ata ya kotala ngai ebien tokoki kotika ye na gare na tongotongo mpo ata azonga na mayombe ebien ntango oyo bamiyibananaka na mondele moko ye vraiment azali mondele ebien ntango bato bazali kokota baklasse ezalaki différence bamosusu a classe spéciale bamosusu première classe bamosusu deuxième classe bamosusu troisième classe na train to papa tosumbilaka mpe tike ya première classe ebien ntango kokota na train esi ekoki bon bato bazali kobundela mundele wana ya koteka papa kolutu alobi te kobundela yo te lokola place na yo ezali numero te ebe tovandi na biso mundele moko amemaki pake moko monene esikasika waleki liboso ya papa kolutu mundele oyo ya kotika ye asiliki afingi mpenza mabe ale mundele yango mpe arespecte tiens yo moninga na ngai mpe ozala pendant la période coloniale yo moninga na ngai mpe ozala kominimize ngai yalobi moninga na ngai wata moninga na yo ozali kaka moto mwindu te soko nalingi nalunguli yo elamba mundele wana okiboy malembe akoti na kati na train bato mosusu matoyi na bango mafungwani mundele wana azala moto mwindu ndenge nini donc akufaki batata na bamama phénomène moko ezali esika wana ntango tozalaki na kananga tata moko azalaka premier sergent major na kobusanaka nkumu na ye te na pokwa nyonso tu alati mpenza elamba ya ndenge mosusu alati ye akumi na ye mundele akei na l'hôtel ale biloko oyo ameli masanga ndenge yalingaki à la fin du mois
toujours facture impayée. Oh. Eke sene mutu asala ka boye. Bon. Mokolo susu alungwi na kana yes pambate ndako na bango na oya bisu izalaki musika te. Mokolo wana aleki natali ya wana ye. De Joseph ngana kai kulia na isika ba mundene. Ekasi yo kera kulia bila kwa mundele yo sana mbong. Utali ndenga na latite. Albe kana tango kubimba kuna ibite ndengo yo koza. Oh. Okusala ngani no? Nokusala yelo kote. Kasi wana izali muyibi yo salaka. Na miso manzami izali malamute. Ndo Joseph wana itali yo ina munzami na yo ngai na kei. Ale. Mokolo wana akei ale tango jungi lobi na kutale ndenge kubimana ndako na yo. Ale. Akei na ndako na ya halali. Alungula ilamba moyente. Ekumi 5h du matin. Clairon et Betty. Pote wake na rassemblement. Iya zare mundele. Ndenge nini akubimina sika wana. Bakumana mundele angwa lungu wapita musu bakukangayi. J'ai la première sergent major moyente. Alebi moyen de suza bengi mwasena hii. Ki mananda kuna Joseph. Ki mananda kuna. Alingi sanga ina kujunga na dususte. Na mwana na tongo wana. Papa Joseph, pardon. Mubana ngai moya kulungola uniforme ezalite. Moya kulungola uniforme ezalite ndenge nini? De pardon. Le bon. Junga. Ajungi na ndako. Avec le papa alunguli. Tango alungwi na musala aleki da pa inangai. Donc au privé ngai ba privilège yo nga na shwaka. Le bijila okusala mukonji munene. Okusala mukonji munene na grade yo ina zangu premier sergent major. Isirika kate. Na le bi kite sa motima. Okusala mutu munene. Mukonsu okubenga yo general. Ngai yo papa Joseph susu yo zara kana makamuna yo ndenge mususu okubenga mamukolo mususu général. Eh bien, en 1960 a commis colonel. Mukolo mususu natala yena pokwa la tepenza ba grade ya colonel. Colonel Boni. Yo en tout cas yo zali muto compliqué. Tangu wana vraiment na kanisa kande okosaki. Sika bara singe na kumi colonel. Alivyo kisa mtima kuma general te. Ngere kuma general, okuma general. Na 1962 a kumi general. Malamu duto jwa photo. Alubite. Na ko jwa photo na yote. Mais pas ni yo ko jwa photo na alubite. Tambala malamu. Kokane yo noki te soko ke noki le konangai na ibite ndenge okosilisina. Donc na bubandili zali kamote kasiri kamuzala ka wapi mukolo susu achima mubulu ale bakangiye na oka moyen de société moi c'est na yaki mimbangu na mokoto papa akasi yo vraiment soko lobi de kambe ko sala makaka sikasa mbana nga bakangi asali nini amega ko landa batu mususu ngalube na bograde na ye azalaki mondele ali azalaki na kanisi major na grade ya basoda donc mondele azalaki major na poko yo soto kumi major akamati libumu bunena lati mususu kumi mince Pate bayite. Kasi mokolo wana kanga manaka ye moyen de susute. Batata na ba mama. Tikala ndenge yo zali kubanga na yote. Tozale kokende. Nzambe akosa kana yete. Totambala bele ndenge na bolingo na biso esengeli ndenge tozala bana na mibeko, tozala bana na misala tokolonga. Nzambe akosa kana te.
soko nzambe akosaka nde maya ko mwana biso ezali te kasi soko tomonani na mokolo ma lelo le 21 janvier 1990 tozali kokenda l'an 2000 ezali kozilaka biso. Il faut une forte préparation. Bokandisa te le présent kaka botala l'avenir toyibi te makambo akoyela biso. Mokili mozali kokende lutendele ndenge nayibilaka yango awa kaka yango ezali yango ebongwani te elamba oyo nayibili yango wana kaka alataka lutendele kasi biso bato tokobongwanaka. Donc malamu nde tata mama eyiba malamu ete malamu nde nazala na préparation totonga ndako monene na 4 milimo na biso. Nzambe akobongwana satana te satana akobongwana nzambe te tokotikala ndenge nzambe asali biso kubanga na yo te kuluka te atika nanu nalataka nyoka oyo po ate ajwelaka nga musolo oyo olata liboso nyoka po ate ajwelaka yo musolo osala te. Tata moko azalaka na ye mpe azalaki surveillant ye mpe aza na nyoka na ye na armoire kabakata nyoka kobumbaka ayeya ale mokolo mosusu alali surveillant ko na kati na ndako na masolo abandi kosolo na tata moko atata wana alobi masolo na yo wana nga na boyi nde te ezali likambo te yango ezali likambo soko moke te ezali kaka lokola seni te nde te baseni nange na yo na boyi ale na tongo na bengi baba surveillant makambo nini bozalaki kosurveilla ntango omoni bandeko na nyonso balali yo olamusi mutu moko olingi nde opesa yo mayele na yo papa na moto alobi na yo yo ozali surveillant nazali surveillant eske osololaki makambo mabe na tata wana te ndio te ye moto alingi kosolola ngai makambo soko na makambo nini yo bongoli ye moto bon soko ojungile okoyiba kaka elekaki soko poso moko namoni akomi paralyse natuni nini papa sikasika na kufungula ale kubanga bisusu te funguna papa tata moko alibi nkumu na mutu wana abumbisaka nga nyoka moko munene zala ngai na ndako ye mutu akutyelaka ye mbongo soko azwi mbongo ave kutia na ndako na ye akamachi nyoka aye kutika na ndako na ngai na ndako na yo okubanga kayete mwasi na yo mwasi na ngai ayibi te kasi na apesaki mobeko armoire na ngai toujours fungola eza na ngai na poche mwasi na ngai afungula te alobi ebongo sikasika likambo nini makambo wana tosololaki na tata wana yo okaki yango limbisa ngai papa ya solo limbisa ngai kasi ngai nalingi nde nabika bo kenda kojungisa nyoka na ye lobi kaka na ye kutika okumemele ndenge nini nakuchilaka nakokenda na moyi nakokenda kuna soko na beko aya kukamata eloko na ye sikasika mwasi amoni nde mubana yakomi paralyse atuni me maladi yango elongo wapi alingi koloba te alobi pape na ndako na biso armoire ezali kuna ye alingaka te nafungula soko eloko mosusu ezali kuna nayibi te mama ngai nayibi eloko ezali kuna eloko nini nyoka do banda lelo nakolala lisusu na ndako wana te bana mpe bakoki nyoka ndenge nini akabakata nyoka ezali na armoire na ngai wana munene mpenza bana balobi sikasika toko nakobimisa armoire yango na moi boye ale il faut nabuka armoire sika kobime esika na bato nyonso to
to bo mai publiquement pardon so ko sa ningo tata wana ko kufa batata na mama mutu tala ngi azali kasi antilope ko bongo na ni nyoka te akutika la gabe nyoka akutika la bele antilope e kasi mutu tala ma yele ndingo wana poate ajo kaka mbongo ifazwa iloka ndingo wana mukolo wana ake kutika la nyoka na butu wana na tongo bono okenda kutika kasi to swana mabe pamba te sika kubuma ngo izalite donc il y a ça armoire te ba armoire na ye yon surtout moi si na ye na bana ye ba kufura alors soko ke kutika ye kuna pa moyen tata wana kufa nyoka wana mpe kufa na yango nyoka kofi tata mpe kofi o tala mutu wana donc azana ye nyoka batata na ba mama to kama taka makama pampama ezali nzambe mususu ndenge tata wanga alobila biso ozala na banzambe mususu esika yote pamba te ozali image mutu azali solo nzambe bondima kate kasi mutu azali solo nzambe donc kusangisa nzambe mususu esika na yete yango na batata na bamama tokosala mosala na biso pamba te ntango komusika déjà 15h20 olaka ntango na biso ezali moke tobanga liwa milimu na biso ubie njutu na biso ezali ndako ya tata yo ozala kobemaka njutu na yo na makambo ndenge na ndenge solo obusani nzambe azali na yo na kati soko alungwi yo okopema lisusu te bange kokunda yo donc malamu nde tomibongisa avant l'an 2000 makambo soko makambo za kuleka na tango soko tokokaka kuyiba yango nde mingi na yibi te nde tokosala lisusu mabe te kasi au contraire banzambe eleki ebele kasi banzambe yango ezali koapproche mutu na nzambe te donc totia molende surtout nous les théologiens vraiment madame monde vous êtes très proche de Dieu parce que vous êtes de véritables messagers vous êtes en train de vous préparer de devenir des docteurs ndenge maman kebi atindi nga mukanda natanga na pesa yango na butu alumina ngai papa ya solo nazali awa na poto namoni nde biso tokoki kosala mosala mais je constate à moi j'ai certains vides et ces vides on doit nécessairement les combler mes frères et sœurs qui sont à la faculté de théologie on ne sait pas si ils se rendent compte de la mission à laquelle nous sommes en train de nous démener nous toujours pour sa réussite. Soko batwana bazalaka na faculté de théologie bazala koyiba te mais tozali na de kamombo ko munene ye alobi papa soko na lingi na tika ye kona ye kola makamo mususu oyo etali tata nzambe en tout cas ya mimoni nde azali nganga nzambe ya solo lokola papa ya kanwa telefone nga alobi bapesi ngai paroisse à Genève ndenge na dirige paroisse à Genève mais malheureusement je dois rentrer. Mais tomoni était soirée spirituelle bini bozala kosalaka maman kebi asalaki yango tomoni nde bokesani bokomi na biso et tolingi nde to renforcer soirée spirituelle maman kebi azali théologienne ndenge nini bomoni nde akomi tata dakano lobi solo différence ezali ekuna mpe na putu bamoni soko otelemi esika olongwi na kati na faculté de théologie kimbangisi basi bayibi ete yo ozali très proche de Dieu malgré bini moko bazali komiyibaka te donc préparez solidement votre avenir vous serez fortement interrogé et si vous ne réussissez pas suite à votre négligence eh bien je crois que ce serait une complication pour vous
Donc, tosala makasi. Nzambe alingi biso. Mutu azali Nzambe. Donc, yo théologien, vous êtes Nzambe tout à fait spécial vis-à-vis de papa. Ngai na yekole na ngai te. Bino oyibi Bible. Banana Genèse ti ko na suka. Ba verset yo surtout kamati yango ti sika mokwale. Osali préparation d'un repas spirituel et spécial. Donc, vraiment, il vous faut une solide préparation. Soyez très proche de Dieu. Très, très, très proche de Dieu. La place où vous êtes, vous l'ignorez. Moi, j'ai beaucoup bénéficié ici. C'est pour cela que j'ai installé cette faculté ici à Lutendele. On pouvait choisir autre part, mais nous avons préféré que ça soit ici. Maintenant que nous allons commencer à développer notre... puisque c'est le départ d'une université, la faculté de théologie. Maintenant, nous sommes autorisés d'ouvrir et nous allons continuer toutes les facultés. Mais vous qui êtes au départ, soyez mûrs dans ce que vous faites. Ne négligez pas vos études. Il faut bien appréhender l'importance de la mission que le Seigneur vous confie en vous installant ici à Lutendele, où vous êtes en train de transformer, je regrette de le dire, un coin où les hommes sont en train de poursuivre d'autres objectifs. On fait la sorcellerie, on empoisonne les gens. Ce n'est pas ici que cela devait se faire. Parce que c'est un Dieu sacré. Empoisonner Banangana, Zalimabe, ou bien préparer la sorcellerie, ou bien pour le Kakasoko Bakamonine, à Wanabino, Bobo Kabaje Sewana, et Zalimpanabinote. Batumi, Wazako Lokanzila, Kasi Baré Sirte, et Bino, allez, vous êtes là. Alors, vous êtes en train de confondre. Peut-être c'est plus perfectionné, c'est plus facile pour moi. Les quelques années que vous êtes ici, ce que vous allez être vraiment le véritable chercheur spirituel de beaucoup de musique. Car c'est Nazar pour constater, oui, il y a quelques personnes qui réellement commencent à appréhender l'importance de la mission que le Seigneur vous confie. Il ne faut pas venir ici pour chercher simplement votre diplôme et que quand vous serez hors de Lutendele, que vous allez créer votre église ou bien participer à une autre église qui n'est pas la nôtre. Or que dans ces églises-là, c'est difficile à ce qu'on vous accepte si vous êtes sincère. Bakoko kundi mayote do kana ngoma na bango pamba te bakomona yo lati la momususu. Kasi au bien au contraire, maintenant on vous donne le feu vert, bon, vous préparez ici, quand vous aurez terminé à une insoumission, bon, vous allez rentrer dans ces églises-là et vous devenez les responsables. Ce n'est pas une fierté pour vous, mais vous savez, Madame, vous appréhendez l'importance de votre...